ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Matondo mingi bandeko balandi ABC One nabiti bozala kaibele pambate ABC One eza esika oboka ka penza basango ya solo ezaka lokuta te pambate ngai Ange Kashila nazaka be na bosolo esika bosolo ezali nde esika nga nazalaka bosolo eza kofinga te bosolo eza nde bosolo il faut toyebaka makambo avant to banda il faut to pesa danu tata nkolo merci pambate asili kosangisa to kokutanisa isu biso na bino pona kopesa bino basango na ngonga obosepelaka kozwa basango na nzela ya ABC One. Lelo toko beta penza masolo mingi na oyo utaki deja koleka to utaki kolakisa bino ete mwana mboka Augustin Kabuya azibongo kisi ya secrétariat général na UDPS autaki kosepela to utaki kolakisa bino na ABC One esika oyo esika bozwa ka basango bobeba betera bino lisote bomona kapamba te tozalaka wana pona kolakisa bino mai obolingaka na ngonga oyo bosepelaka kozwa yango. Lelo to beta ki tourne na UDPS kotala lolenge ndenge nini bako pesa mwana mboka Augustin Kabuya kiti mwana mboka lelo asepeli aseki pamba te kala lelaki na bagaz na minduki masasi bakasho lelo efutie azui penza kiti na kimia nyonso akosala penza na kimia nyonso tozolanda lisusu après to ya lisusu kokuta na poto bakisa mwa mukie kaka po lelo to koloba penza mwa mingi te bilili nde koloba na place na biso. Je suis Méliot. Ah, c'est mon éthique. Et c'est pour cette raison que nous avons élaboré ce procès verbal que nous allons vous lire et qui sera signé par le secrétaire général sortant, Jean-Marc Kabunda Kabound, et le secrétaire général entrant, Augustin Kabuya. Procès verbal de remise et reprise entre Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDP sortant, et Augustin Kabuya, secrétaire général entrant. Ce mercredi, 22e jour du mois de mai 2019, il a été procédé à la remise et reprise entre le secrétaire général sortant, Jean-Marc Kabound, et le secrétaire général entrant, Augustin Kabuya. Les documents matériels et autres biens servant à la gestion quotidienne du parti sont répertoriés en annexe à la présente. Le secrétaire général entrant entre en possession de tout cela dès la signature de la présente, faite à Kinshasa le 22 mai 2019. Je veux remettre le dossier au secrétaire général sortant, M. Jean-Marc, pour la signature. Entrant, il va signer avant de faire la passation de siège. Nous allons inviter le secrétaire général sortant, Jean-Marc, à saluer son remplaçant et à lui céder le siège. Voilà, mesdames et messieurs de la presse. Oui, les patrons de la sont là. Ça, c'est la base qu'il y a à C'est ça, comme ça.
libérez le président. Le fédéral, c'est à lui de le Ouais. Pas de fait. Na mukolo alelo boti ko assister na passation à remise reprise entre Ngai o nazaki secrétaire général depuis 2016 naoti koti kele bonga na Ngai na secrétaire général nouvellement nommé Augustin Kabouya. Ebele bakotu na me comment est-ce que achi Augustin Kabouya toza na parti politique bandeko na Ngai tozali na association T tozali na parti politique ba choix ezali correspondre na ba stratégie politique. Donc l'élo stratégiquement nous estimons qu'Augustin Kabouya rempli azali ko remplir ba profil azali na ba épaule large pour na faire face na situation haute ozali ko vivre actuellement na kati ya parti na biso. Eh ben bokoyeb sanga makambo o ya lobby boye o ya lobby boye toza na parti démocratique mutu nyonso akoloba ndenga lingi mutu nyonso akoki koboya parce que wana ezali net culture na biso na kati ya parti na biso mutu nyonso azali na maloba mutu nyonso akoloba mutu nyonso aki koloba non tout comme aki koloba oui. Mais l'important c'est que parti est avancé. Parti a ko avancer ndenge nini na ba nomination net ndenge toti ko sala ngwa Augustin Kabouya bino nyonso boyebié azali elle dure ya parti azali mususu babengaka azali kasiki ya parti te azali nde combattant alingaka parti et toyebi to biso to kanisi ke na nomination na ye makambo kende liboso. Merci beaucoup. Nakoyebisa bandeko baza kolanda biso na mukolo lelo. Naza secrétaire général nommé pour engager des polémiques. Batu baza libre ya ko critiquer. Batu baza libre ya koloba makambo nyonso oyo balingi. Soki botali malamu ba oyo tozaki na bango na rassemblement. O babandai ko benga mwana mboka Félix Tshisekedi président baza ko respecter ye. Au lieu même que ba contester victoire na ye na bato basalaki na yete ezaka ka bato oyo tozaki na bango na rassemblement nde baza ko contester victoire na ye. Lelo batu balingaki ko convaincre opinion bayebisa opinion que muto ba nommé comme secrétaire général ne répond pas aux critères. C'est quelqu'un qu'on a parachuté pour nous imposer. Ce qui tolobi total a parcours ya moko na moko. Na kanisi ete population nde bako trancher na makambwana. Nga ce qui lelo nandimi ko tika la boy. Naza parmi les rares au mokonzi mboka consultaki pour na faire partir na gouvernement ya Kobima. Ezana bato baza ko se bousculer pour bazala nommé comme des ministres. Mais nga nazaki consulter. C'est une fierté pour moi. Mais natalaki musala oyo ba to sali pendant 37 ans o bato ba kufeli que toi abandonné ngo biso nyonso pona ba poste ministériel oyo koza na dire que ya 5 ans yango na bisaki mokonza mboka ke na moni confiance oza ko salanga mais na kondimate que musala o to moneli pasi o bato ba kufeli ezala vraiment abandonné pona ba intérêt na biso. Na préféré ko tikala na parti na zo remercier pour na confiance au salakinga ya koyebisanga ke nazala ministre na gouvernement na yo. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ba onyoso bazoloba baloba na bango, c'est une bonne chose, mais ebele baza ko se bousculer tous les jours na cité de l'Union africaine pour ba sort na bango. Kabouya n'est pas demandeur pour être engagé dans des entreprises ni dans les gouvernements. Yango nako suki sate sans ko remercier bino bande ko na biso a presse. Bosali pe mingi boza toujours ko accompagner biso na moment difficile oyo parti e bandai ko traverser ba zone de turbulence au parti elle y a même et disparaître bozaki na biso bu bandai ko pesa biso parole po biso pe toloba surtout na moment on azaki porte parole ya parti oyo bo bandai ko yawa boza ko accorder biso parole po toloba pe batu bayoka biso. Je dois être reconnaissant par rapport à nyonso bosali wana. Mais maintenant que je suis secrétaire général à IDPS, je remercie Kolonzambe, na président délégué, qui a apporté choix na Siringa. Bao bazolo ba ke ba contester yo et pas groupe ya batu.
c'est leur droit. Je ne suis pas là pour tout ça la polémique. Mais babo bayebi historique ya IDPS. Bakoyeb Sabino était tous les secrétaires généraux au parti et connaître. Bazalaki contesté. Docteur Pongo, Bazalaki contesté. Rémi Massamba, Bazalaki contesté. Alexis Moutanda, Bazalaki contesté. Mavungu, contesté. Jacquemaine Chabani, contesté. Yékout Bakangela Biso, permanence pendant 2 mois. Tokota Kate. Prédécesseur Jean-Marc Kaboun, à peine d'être notifié comme secrétaire général, Batelemela-Kaye. Bon, pour moi, ce n'est pas du nouveau. Ceux qui n'ont pas bazo critiquer nga, baza côté le melanga, n'a qu'à comprendre bango. Mais nga n'a qu'à sabino que Nzambe ndako de partager biso na ba makambo ebele. Puisque Nzambe nda permettre que lelo makambo eleka et puis to travailler to sala de façon que 2023 président Nabiso Félix Tshisekedi a sala deuxième mandat. Encore une fois, Natondi Bino Botos. Toti kolanda bongo mwana mboka Jean-Marc Kaboun lolenge nini apesi mwana mboka Augustin Kabuya kiti na ye ngwende na ye ya mosala alobi azana confiance na ye akolika ete akosala mosala lolenge moko oyo asalaki amemi UDPS tina pouvoir mwana mboka Jean-Marc Kaboun alakaki na bayimboka ete akomema UDPS tina pouvoir alakisi aprouve yango apesi pe mosala na ye oyo ayiki kosala na UDPS ekoki ndazul ebonga oyo apesi na moto asengeli kosimba yango bien mwana mboka Augustin Kabuya toyoki ye ndenga uti koloba ete ba conflit e banda lelo te bato nyonso baleka na ngwende wana babandaki ba misusu babandaki koboya ba misusu babandaki kondima na bato oyo ye moko Défunt Etienne Tshisekedi anomaki ba misusu baboyaki ba misusu bandimaki alobi eza makambo lelo te eza UDPS bato misusu bandimaka ba misusu baboyaka tokomi na biso na suka lolenge tolobaki ete tokoloba penza mwa kie pambate bileli nde ese lobi na place na biso tokokata te topesa merci makasi pe matondo lisusu mingi na megalinga koloba mingi na monoko na biso to mesana na kango kitoko lingala penza na kango bien matondo mingi na mutu asali ete ba image aboye ekomela bino na bandaku to na ba bureau tokopesa matondo mingi na ba basali ete ba image ya lolenge aboye ekomela bino na bandako na ba bureau mama Chantal Ayao na papa Osé ni basali ete ABC1 akoma partout bozwami bobo sanate ko s'abonner pambate biso nde basango yoka ko pesa bino masango obino bolingaka pe obo sepelaka na ngonga oyo bomesana kolanda ntuka na pesi bino nyonso merci boko pesa confiance na Ange Kashila o mesana kozala kaka liboso ya caméra na bino pe na pesi merci na Aimé Kasaka oza penda sima caméra pona olakisa bino bilili ya boye ezala kaka na ABC1 tukutani mbala sima. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.